bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala Twende. X-Pass Marandura. Fidèles internautes, nous sommes très heureux de vous compter parmi des milliers d'internautes éparpillés à travers le monde. Vous suivez le www.africainfo.net et tous les amis également de Franck Stemai. Nous sommes très heureux. Merci de votre confiance toujours renouvelée à notre modeste personne. Aujourd'hui, nous sommes encore venus chez vous, mesdames et messieurs, avec votre émission socioculturelle chez Franck Stemai. Merci. Et nous allons recevoir l'un de nos confrères d'ailleurs qui est en déplacement pour l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il est de retour. Il s'appelle bien sûr Ken Piana Pito Palais. Voilà, merci. Yende to beta moi di solo ndengeni South Africa ezaleka kuna surtout réalité musique qui amboka na biso et puis réalité bien sûr il y a maramonion so hôtel ba congolais résident bien sûr en Afrique du Sud. Restez branchés, ne zappez pas parce que vous ne serez pas déçus et surtout que Roberto Batman nous donne toujours l'opportunité de vous servir dans de très bonnes conditions. Merci également à Charlène Benz qui nous reçoit toujours avec beaucoup de plaisir. Ken Piana, bonjour. Bonjour Franck Stemai. Félicitations d'abord, Namoni Afrique Info. Et ça, parmi les meilleurs sites internet, on a flatté parce que Natala qui na niveau il y a Afrique du Sud degré batu bazota la émission na yo en tout cas. Félicitations, courage il sous na musala. Nzamba Pambolo qui est toujours liboso pour na déjà 10 000 et quelques abonnés. Hein? Bientôt 11 000. Voilà, ce n'est pas donné à n'importe qui. Bisope Baoto Fongola Sima. Tozoya Pera Malembe, mais félicitations quand même. Merci beaucoup Ken Piana, c'est très gentil de reconnaître Moussala Ndewunayo. Mais c'est quoi Choko réagir on Dengenini Ken Piana voyage nous les Dengenini. Et puis comment se fait-il qu'il y ait Kena Baninga, Boké Angola, et puis au Sundoli Bango Kuna Yoke Afrique du Sud, quelque part Père Bandewuno Moussou Namone Sala qui Bango bien te déranger qui Bango. Bon. Merci Franck pour la question. Batumsusu, bazo comprendre nga penate. Nga vana kende Angola. Nazala déjà na visa ya Afrique du Sud. Nazape na visa ya Dubai. Nazoki 3 visas na mbala moko. Tokendaki na héritier Angola. Talaka ka héritier. Alelaki alobi no ken. Alinga kende ba voyage na ngate. Boy. Nga pena ba forcer nga. Poto kende Angola. Na epe na passeport. Bacheli nga visa. Mais comme objectif nange zalaki na kenda Afrique du Sud à partir ya kuna natika baninga na ndenga mabete nga événement on nakenda na ngweza sala munene o héritier betaki Atlantique. Voilà yango eza comme Zenith pena o tozalaka nango na Afrique saliwana. Je pense que héritier Watanabe aza artiste oyo asalinga vraiment plaisir ya danger parce que kuna tozalaki na Angola ba artiste bazalaki mibale. Héritier Watanabe faire ego la paix azalaki na kati Angola. Mais différence ezalaki par rapport ya spectacle héritier batu ba ya héritier net Michael Jackson. Donc on sentir penato kotimboka ba fils ya héritier partout. Donc Angola mobimbeza ko tumakambute ke na lo ba po tokendaki na héritier. Oui, tu ne peux que ce qui fait le mutama kiyo. Est-ce que ngolo ba peka ngolo babo? Bon, ce que Zalaki fait mutame menga, n'est pas Salaki peut moi plein vraiment te wana na nga pena témoigner que non, ça le ton quitté. Mais est-ce que d'abord qu'on juge ba concert nyonso wana étant que artiste congolais à l'étranger, yo journaliste congolais également à l'étranger, ko sa promotion d'artiste congolais kakate, il faut comme polémique entre les deux artistes pendant qu'on est sur baba congolais? Voilà, bangonde sikoyo ngabulaka ndeko na biso faire na héritier bazalaka neti yana leki ndenga na bulaka ezalaka penda ndenga bon ezalaka bongo na polémique te ezalaka bongo mais omoni biso tokendaki na héritier Watanabe to provokaki mutute eloko moko te mais toyaki omona vidéo ya concert na biso Glory Olangi na pese bambote na ba biro kaka ya artiste wana mususu bayo sala vidéo ba filmer hôtel héritier azofanda. Tandis que l'hôtel ya héritier zaneti awa ya faire awa. Eza des hôtels tala nabo. Eza ba hôtel ya cher. Bango mi bale ba fanda na ba hôtel ya cher mais gloria ye botala hôtel jeune leader azofanda. Et loko wana sala ki bien te. Moni place pena place mwambutu mbute kota ki yangwana. Jamais biso toko zwa
place ndeko na biso frère azofanda to filmer to bandolakisa tandis que frère afanda na hôtel ya cher héritier pe afanda na hôtel ya cher baza ba leader babiloko wana bango moko nde ba créer moi ba mbutu mais tu penses que Marambo wa bureau na au gloire salaki ils ont engagé vraiment faire voilà sur le faire ndatinda bango bon je pense que ils ont engagé nango pena faire été mais na lobaka petite sœur yebela kaka héritier aza mutu na yo raisonner même place bo utana héritier raisonner ba makambo ebele bo sala na héritier kozwa te soki ozosola te amsusu na Karine kokotisa héritier na ranki na ona Karine te eloko pe na ko informer Gloria ayeba kango ke Karine Mokonzi aza pe na pouvoir moko ya danger pe pe héritier te parce que Karine Mokonzi nda bota pe héritier te azaka ka fi moko azosala ne ba makelele na bango parce que lelo soki to lobi to kende pena sur le plan logique France Temai na félicitaka yo parce que na savoir faire wana pena bazelaka mutu te ke ya kufa po ndima mutu na savoir faire na yo na sir biso to banda makambo yo ava ba internet ebima je pense que osalaka boulono pena très bien mais bozobeta cet été ke musala na biso ezobeba batu bakomisi musala chronique au théâtre batu bakomisi yango théâtre ozuneti bakao ekabwani koto équipe nationale ya Karine koto pe le Kardashian soki ya Glory Olangi wana eza ba théâtre jamais depuis presse et banda babiloko boye salema ke bokabwana deka bokomi ofinga na entre les deka mais non na bato bazolanda bango bazoba bofandi kaka boye ono Karine Mokonzi nde leader na biso équipe nationale journaliste azolaka pena leader ya mutu kote ope ono Glory Olangi nde azokumbela je mais bino bato bozolanda bato wana mibale o basala comédie bazwi makambo bavenga dios bamangwau bazwi makambo baesobe baye kosala ngo na kati ya musala na biso na bato bozolanda bango boza ba imbécile mais non expliquer bango na ndenga bien so finga imbécile ça mais non baza pe mitu na bango ezosala te neti mutu neti ngabo nakendo diembela kaka nga naza sima ya mwana mwasi moko ya msu Karine ubia ken pia na équipe ni nga koza pe na équipe nga koza na équipe tosalaki na podium ya concert ya héritier Frank ona aloba bokotela nga bible awa na ko sauter héritier azobeta concert tozo filmer Karine Mokonzi likola podium Gabana likola podium Juvenal likola podium Adam Siluzolo likola podium bango moko bamonaki public yoza na public bazobelela ken piana natika lo mona place babeli Karine te Juvenal kutu abini ya bablagi te po bachaeka mais mutayebi Juvenal na public azate baba master na biso tokendaki bien tozongi na biso pe kitoko tozonga siko na question pourquoi tiaki bango kuna bimi ndere yo ngumi la kisa parce que boki Angola kaka mais yo sauté premier Afrique du Sud ozongi na bango te quand même Frank Temai omoni eloko na tikela bango eza l'homme prudent voit le mal de loin eza na sens que héritier azala na tourner moi moulai wana tourner moi moulai wana il faut ba que producteur ou abengisaki héritier ndenge natalelaki position producteur wana héritier pa koleke na mbongo donc héritier akomaki kosala déjà ba dépense ebele natalaki na bi cachet o héritier azwi il faut na lukanaki mabango avant ponga na miliela déjà mbongo bien France Temai nga nakenda kosenga héritier mbongo bien na bina mbongo na nga ba séjour na kosala kuna héritier wat nazokende nde kosala lo mama na promotion oteke ndengo yebo na yebeza na makambo mbongo siko lingi na peso combien na bina boss live nga pesa $5,000 pesa $5,000 parce que hotel kuna za cher kolia na ngai na biloko ya bana pesa nga $5,000 héritier bi yozo senga nga $5,000 neti wana ya mbongo kutu ya ba contrat msu ya concert abi zela abi singa lobino $5,000 ezebele po batu bazebele na peso quand même $2,500 France Temai depuis na banda carrière azalaki comme témoin maso fio à moi si Jacques Love ozui mi gagné ma place azalaki comme témoin oui depuis mais oui depuis na banda carrière na ngai nazolo bango depuis na banda carrière eza pour la première fois artiste et musicien akabelanga $2,500
depuis pe na yoka masolo ya musique depuis époque ya bave na biso Wendo Kolonsoi ti okiti na bébé Chanda non non musicien moko te ki akabeli journaliste même $700 mais nga na zwi chance na zwi 2500 bo ba Juvenal tellement ba yebelaki te balingi bakende na tourner ti na suka bo basor na bango yebani soki bazongaki na ba $100 na ba poche wana etalinga te comme comme politique à deux poids deux mesures quand il y a peu 2500 et les autres journalistes au bac mission de service base ba $100 au monde quelque part il pose ça bien te mais papa nga ba belela nga na public iti ba belela kindengai nga bona bula neti Karine Mokonzi ndenga salaka babezi wana batu ya mususu asala PSX obike bat na moni ata mutu moko azoyebe na public azate o santi pe na ken piana ken da ba video ezali ba video différence o salinga na bango sikoyo héritier kutoka mo me mutu bazobela bele bwendeni siko mutu babelela ebongo soki asengi mbongo phase waka mbongo bien. Alors, bongo, par exemple, parce que nous avons un artiste qui fait la vérité. Si vous avez un producteur qui est liste, qui est occupé, un artiste qui est charge, il est occupé, un musicien, un journaliste y compris. Voilà, France Tema a tenu une question. Les journalistes sont belés pour s'inspirer de la question. Mais ils s'inspirer. Sur le plan logique, les producteurs. Asignakana artiste kaka leader na nombre ba musicien producteur ya héritier asignaki na héritier pour 27 personnes okay. Donc charge na ye o ayebaki ke a supporter eza charge ya 27 personnes mais héritier watana ba memi 65 personnes oso comprendre ti na yebisa yo na lobi na sala ki na devis avant na milieu la déjà mbongo avant pour na souka je la remona na soute pour héritier azalaki na charge belé ozo comprendre da batu wana nyoso il faut afutela bango ba hôtel kolia na bango ezasiko na maboko ya héritier wana peneza charge ya producteur te donc le producteur ya zwaki kaka engagement ya héritier kaka na ba musicien na donc biso tozalaki neti na maboko ya héritier ye moko. Mais est-ce que c'était facile aussi pour l'artiste? Ezalaki facile te ezalaki facile penate ngamo kutoyaka bapesa ngambongo na ngana ya bise na biso ngisa 500 mais yo bibiso pe lokoso ala soki de 2500 koti olongola sous 500 ah. Merci Peter pas le Ken Piana donc vous comprenez que tous en émission de Kinshasa awa ba réalité a rebellé donc toujours continuer émission il s'appelle Ken Piana a outil a Kenda tourner héritier Watanabe après il s'est retrouvé en Afrique du Sud to yambi poto yé ba réalité il y a culture ya nabiso les bandes comme en Angola qui nous Afrique du Sud c'est tamboli et zandengenini et puis to yé ba aussi ba projet ou encore but il y a voyage na kuna surtout en Afrique du Sud parce qu'il y a un héritier comme les autres Gabana Basele Juvenal Dame Suluzolo Zongela qui au moins avec le mais puis tu parles de Ken Piana au Sengimbon pas héritier on se retrouve en Afrique du Sud alors ce qu'on connaît au Lukani en Afrique du Sud Tambola Kaka Kutala Mboka et puis on me reprocher aux autres Afrique du Sud trop que na place Europe on comprendre au soutien Ken Piana France Temaï omoni lelo bandeko na biso pe ba congolais mitu ya ba congolais mususu bana ba Europe wana batu mususu ba malili pe e bouja bango ma ba cerveau non Ken Piana bato batela biso bango non yo lo bani ni oyo omoni ya mabe non s'il te plaît pardon te le ngole lokona pardon Ken Piana pardon voilà merci Frank omoni na lobite ke a majorité mutu pas beba mutu kuna zate pardon s'il te plaît même na foi de ce du kutu batoko to batondi plein bongo siko na poto ba malili bebi saka mo kan non siko lo bongo pona nini na lobi bongo na sens nini ke non omoni na foi de sud Frank, c'est là qu'on a expliqué aussi que loko moko. Belgique n'engeza wana Michael Jackson a tigala ya Belgique te ya tourner clip. A tigala jamais qu'on s'intéressait que aya na Paris ko tourner un sous clip. Mais Michael Jackson a tourné ba clip na ye na Afrique du Sud. Yeni ne mara kuna. Te azala kende. Frank c'est là na expliqué pardon ko katanga te. Eza ville moko boye batu ba touristique ba star nyoso ya minene ya monde. Aujourd'hui, Messi soki bazana moi repos bayaka wana joueur Ronaldo Cristiano Ronaldo bakendaka wana ba Jean-Claude Van Damme bakendaka mboka wana ba commando ba star tout ya minene ya monde
bakendaka mboka wana pour une simple raison parce que Mandela tu sais relation bien na États-Unis d'Amérique to azaki quand même combo na monde bakenda kuna pona Mandela no pona elenga mboka. Merci beaucoup France mai na yebisa yo ozande konanga ozana succès makasi pe na mopanzi Afrique du Sud. Je pense que Afrique du Sud mobimba wana congolais moko bosani France temai azate balanda ko pe makasi mais na ngina yebiso eloko moko omoni ville net Cape Town soki totangi ba meilleure ville ya monde soki eza misatu Cape Town ekoza la deuxième ville wana na olo banzamba zoka parce que ngape na ba cert na ba ndeko pe ba na pototi na olo bana bi batu msusu ba glace wana o ya poto e bouger bango mwa mitu na sensi nini mboka wana bango moko baza conscient que eza parmi ba meilleure ville ya monde o batu msusu ba ya kara touristique amona ser na biso Angel Muswahili Makizembe akita pe wana ti expliquanga lobi ken mboka wana na okenda expliquanga bi ken Cape Town ifo lukokoma mboka wana eza kitoko ekoleka Londres na kitoko ata fa 15 ozoka pa tuna sikoyo omoni bato bakolanda biso bato pena baleka pena bamboka wana ava bakende bapoto Frank na sir bato pe bakomantaka pe na se pourquoi biso tolingaka tokumisa kaka Europe eza continent na biso te biso mboka oyo ezolongola biso soni lelo ba africain eza mso Afrique du Sud wana place mindele bayaka ebele po kuna okuta pena mindele bazomikanga ba photo mundele auti mso Belgique aokamwa mboka so mundele kuta auti Belgique ayazokamwa ebongo nga siko congolais on a vivre na ngungi boye depuis na ye awa déjà na ngungi swinga ya ba blague te kuna ngungi azate aoza la pi ngungi azate nzinja zate mais awo sa pena donc biloko wana ezali ngai kutu mutu na oti place ya poussière boy c'était mai muta Belgique akumise bongo nga muta ngungi na kumisa te comparer ne te kumisa no ga mais comparer na ba Europe eleki ba pays tout Europe tout eleki tout tuna Gauthier Mascotte vient na yo c'était mai yo kutu nde ozabo Blaise Kala titoso laki boza ba projet na bino na siri yo obligé ozalaka wana Blaise Kala ti les boss Blaise Kala ti les millionnaires a réservé déjà makambutu a chaba chambre jour Frank yakoya il faut azala ye moko atosola kina beto batu makambo belebele donc tout na ta patient ilolo car ya mbongo patient ilolo muto pena na mbongo belé patient ilolo wana bakoya biso ba réalité Frank mais est-ce que bit ya ken pia na voyage wana ezalaki nini na Afrique du Sud bon bit na nga voyage tout ezalaki repos parce que na travaillaki moi trop obi boulot na sur internet ezoleka même bandeko basala na TV ngasko on a sangisa na TV na internet dans chaque jour il faut bima il faut sala bo na si obika ba mitu passe to kaka nakendaki moi repos pena bon repos siko esengaka mais vous connaissez peut-être pas comment tourner des émissions aux publier nakendaki moi repos na sens que kuna na tourner pe émission mingité sur un mois na sali so hôtel bien na sali sous 5 émissions donc l'accident ngoka ke mutu ana kendane na repos esengaka pe hôtel pe ba couleur ya basi ya danger ya monde kuna couleur to ezali il faut o manse mundele o manse métis kasi commencer kakati et bon yo kasi ba masandeni commencer comment la salle massage donc il fois te vient na Jimmy Belaou merci pour na ba condition vraiment vieux hôtel nga petit na yo merci vraiment vieux na Jimmy Belaou France te mai vieux wana za vieux mo boy to remercier ba congolais libanda vieux wana za vieux mo bien na sens que au moni mboka en Afrique du Sud zana ba prêtre belé to bois kaka mais bakima na bango batu au monde yebo ba prêtre bakimi na bango c'est bien mais te pese pe mbote Jimmy Belaou te pese mbote parce que au monde nga bo aka monter pour pesa ngambongo mais soko soutenir ndeko ya ngai c'est que soutenir pe na ngai quoi donc Jimmy Belaou na musika na pese mbote tam sou d'ici là to rozala pas ensemble quoi na mboka wana isa bien pour faire peut tout ba Kenya ba général de Fao et puis na beta pe tourner na Kampala pour Pito Lukaya babagi pena Pito Lukaya les boss azol la beta moi tour de la biso bien na la référence wana
chez maman il ça la biso bien abeta ma tour na lukaya donc beta ma tour il ça la biso bien mais quel mingi va comparer voyage na yo lo baki moi trop ne pour voyage en Afrique du Sud que non Moussara au kufa na Kinshasa mais na monika na Facebook non les gens commencent à polémiquer sur ton voyage et puis voyage ya Blanchard Moussaka au gros lo bani ndenge oyebu yokuta na Blanchard Moussaka ta se retrouver na États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup Franck. Na repesa na nous papa chéri merci parce que lelo engazala soni que un jour bafani ya BCBG un jour que amsu ba lela Mosaka soki ezake Mosaka azwaka pena visa te peut-être balinga ba bambata BCBG mabanga na Mosala mingi o Mosaka sali aza quand même muto félicité aza muto félicité par rapport que Mosaka aza na esprit à maîtrise. Omoni batin ebele o ya sali baninga bazo voyager ya voyager te soki mutu musunde akima pena BCBG mais ndenge balobaka patience pe futaka lelo pe futie et sali bien franchement nga na envie ya États-Unis te nga petit na nga oyebi ke ngai naza trop fier parce que lelo na sali mwana wana lelo azo peser grave soki masolo ya États-Unis ezali petit pito parle na habite soki oko ya tamwa boya petit pito parle lelo nazo confirmer na bana poto yepe aza na patience to sali na ye plus de 6 ans na si oye bien Franck to sali na ye plus de 6 ans atikala ko trahir te azara toujours pembeni ya vie na ye lelo aza na visa ya comme toujours le visa États-Unis ezanga moko ye moko ayebi abenga alove oza petit pito parle yaka toza place boy copie pe betami lelo aza na visa ya États-Unis yo qui était moti na muto États-Unis ngai na yo na no tomona ku États-Unis te yazo kende Fabregas amona na no États-Unis te cheka Fabregas pora ba Fabregas amona États-Unis yene ngaza bo aleki siko Fabregas na valeur na makamba ba visa kamarambo yo ko problème ke na yebisio yena Fabregas oko comparer bango te yazo kende mona mboko Blanchard Mosaka aza oui même par rapport à calendrier artiste Blanchard qui pour calendrier permettait qu'à les États-Unis le voilà na Blanchard Mosaka petit peut le confirmer que nous quand même besoin de visa si il vient moi aide salaire moi bien kutani a cop moi ezawa kotsa passeport na koti passeport ya boine au kotsa ya kotsa na ambassade Soudan funga na koti mba mo na au States nzambe pas téléphone nous a pito comment na visa azu visa oui aza na visa déjà o ko sele makambote aza na visa famille na yesungi yo lati makambo na nzoto te Frank wana na gocha bible na seto sote sola na mo fortis ayebi copy wana jour ngo tozaka na mo fortis ya bengi vioza asa to place bo yaka rapide ya ye aveto la sango ba te okola kisakaka mais le bendela ngango bendela visa oyo même Fabregas azoluka même Robino azoluka même ba sai bazoluka visa oyo donc sai écoute kenda ti ambassade azwate mais ya azui donc c'est bon kaka visa on de sali lelo ba wenge pe ba musicien ba okima po ba pimeli bango visa o analyse ne kosa la ken pe lelo oza gete na mboka c'est vrai petit peut-être au gardo mukeze là na yo ça va na c'est pas grave vient à Bissau Alexis Cass-Layton voilà il est défoîté dans mon grand frère na Bissau Alexis Cass-Layton voilà on est Londres t'as na 6h ba là voilà pourquoi banger musosi on va ça là amical London amical London te na ebi na zoka le solo bata solo ba sala ba Alexis Cass-Layton voilà défoîté donc il y a autant la ngapi musala usalara voilà analyse nous constate que les bandes mboka oki que non Olivier Ra na arnaqué ba longwe pas le roi de la forêt ba koti et pas héritier Wataguchi na pesi mbote l'homme de retirada mais pas bengue leader Macron tu peux dire quoi par rapport à l'analyse zone est-ce que ça bien ou bien tant que journaliste tu peux dire quoi voilà merci Franck batu mususu bazo comme ça on était polémique na oti na Afrique du Sud batu abia wenge muzika maison mère na minute ekufi 7 jours de la semaine linge bima ba musicien ba kimi c'est que ça faut album boy Franck Stemai même Bible lo bango chaque chose à son temps bato basala la Bible makambo nyonso ba komana Bible eza makambo esale maka na mokili vena biso de la forêt lelo batu bazonga mwasi mamuke vena biso wera baza sur na niveau ya koluka su ba succès te soki ya marque ni parce que wera approuva mokili asala nyonso o artiste esengeli asala abeta na basali ya danger
asomba bandaku asala makambo tout ya danger abeta ba stade de martyr oyo ke non je pense que génération lelo mutu akoze ko beta martyr azate po akozinda ozo comprendre lelo pe ko sala nango pe chance zo sourire MC pas ba jeune parce que eloko ne eloko ezana ngonga nango oui mais to linga pete okasone kufa mbango boye te to lobite ke okase na ekufi mais lelo na ndenga vitesse de jeu vitesse de jeu eza moi beaucoup plus c'est pas ba jeune pe ba lelo parce que ba vie basani batika te ba vie ba ko tika te mais Olivier yo toninga par rapport à départ héritier Olivier Olivier azape mukolo Olivier aza mukolo azape zo bate Olivier umeli na kacha wenge muzika maison mais soki totali pena parmi bato ba misisa wenge muzika maison mais tozamo na Olivier mutu moko te wa imaginaka que Olivier ako quitter pe de la forêt mais soki totali lelo Olivier a eu décision alongwa na ye akende pas frère na ye héritier c'est que asala ki pe analyse parce que azape mona mukete atala ki alobi non pour na avantage ya vie nanga Frank ba musicien na bazana basi na bana bazape na engagement mapango batwa siko soki komi na moment moko boyer mususu 13 sur Max penate Frank moi si na yo kutu bobota bana kutu bolata na ba alliance au sud rappel libala pe kufi ezape mbala liboso te mais kolonga na bango esali biso pasi na sens nini diku batu bakende ebele baebwalotin batade na longo te azo démentir yango bon tade peut-être kozala longo nanu te mais toyebi te bon vient na biso de la forêt nga na peseka courage azala na courage parce que 24 asko album ezobi mozo mona te quelque part ezako déstabiliser pe le roi de la forêt hein bon les 24 albums ezobima batu balongoli moi confiance oh ba pesa ki album mi wana na ne ba pesa ki on liboso mais nga na oyebisa batu et la question c'est que pas ba musicien na ba ki inda album eza mabe très bien batu bazela les 24 ba somba album to yo ka to juger mais moi remarque mukeza li Frank vient na biso de la forêt za maman na star Sankara de Kunta message on a zo adresser ngwe pa na yo parce que Sankara de Kunta ozalaka maele botika ko exposer vie na ba vidéo nyonso muto simbi kaka téléphone et comme kaka muto simbi ne kaka téléphone yo filmer vie salon ya wera yango yo tala jacuzzi via mouvement nyonso via zo sala eza filmé mais non artiste déjà air ba filmé pamba et si ça rappelle grâce ya mutu eza nango remarque na tangi nanga komba mutu te mais na bisi Sankara de Kunta ke non bameka ko solo la ko filmé wana za domaine ya ADT ya Kimpuyi te wana nga lobi kana mona ga ba image moko ezaka mutu asimbi téléphone azo filmé via solam suna bana ba filmé mais kuna za na bato ebele peut-être akende kana Sankara de Kunta Papi Kakol Nicodème na ADT en Kimpuyi mais ce qu'il faut s'adresser na muto c'est pour Sankara ndimi te muto filmer pour tout le monde te nanu nde ngana mona nde téléphone nde mingi na mona nde muto yo azo filmer wana penate parce que ndenge to ça l'émission boy caméraman azo filmer biso est-ce que batu ba mona voilà très bien. Voilà. Toi, tu étais avec un piano. Mais est-ce que le disque a fait le P.O.T.Bima hier? Tu peux dire quoi par rapport à ça? Le 9 ans, toujours quel album il a fait Rego là? Qu'est-ce que j'avais dit? Voilà. Appréciation par rapport à l'album. En tout cas, faire Rego là, Azar artiste est autre Robert la Maboko. Azar artiste est autre mérité Robert la Maboko parce que Asali Moussala bien. Nakaki Nzembo, Ayembeli, Didier Chombo, Petit Jésus. En tout cas, Tozalakina Aldor, journaliste à Djobou, Aldor. Voilà. En tout cas, Nzembo ana na yokaki na lobite. Faire calcul comme on met la musique. Et ça calcul mususu. En tout cas, Azar artiste a félicité. France Temai. Le lot soki obimi libanda. Otali c'est communauté internationale. Fali Poupaza numéro 1. Communauté na biso ba congolais. Mutazo beta makasi na minicho libanda ezalaki héritier parce que héritier album ne retirada okangona bakar tout banzema musulu kutu awa ezana succès te mais kuna succès ya dégâts et sengaki mutu moko boye pe ya makasi ya bimisa disque et accompagné
héritier parce que natunaki na be bongo Fabregas babite Fabregas ye bandule na ye pena koto tozokango pena te mutu ndazo beta trop kuna eza masa na biso déplique pomba voilà déplique pomba pe azo beta trop parce que lelo batu lelo bazo déplorer par rapport à ndenge musique ebetaka te bakombata pena bakomi divisé eza na misusu bakomi pour musique ezonga bao batikali po musique ebetaka te batikali pena muke mais mingi pena baza d'accord que non trop c'est trop eloko pe to bloquer la pe musique yango ezoyebana pe te sans eza te dans bakopi ya bato ebele ekufi aussi bandeko na biso neti bametre baliaka ere mosusu soki artiste aye bango baliaka nsima ba musique ezobeta te bango mpe kope eza te sikoyo bandeko bakomi olela bakomi ofanda pena baekiri bazotelemela sikoyo bato oyo bazokale musique ebeta te babi soki bino bozosala kikombata ya kopekisa ndule mpo boye semi bokende osala kikombatana na niveau ya kini parce que baartiste baneti bacommerçant artiste aza commerçant ben oui bango mpe bareproche eloko ya mabe te kene piane bareproche eloko ya mabe te Stemai liberté d'expression ezalaka te il faut kondimaka bitumba bacombattant esala eloko na mboka voilà bacombattant baza na baraison na bango topesaka bango mpe baraison na bango na oyo barevandikaka mpo na mboka na bango eza mpe na bamisusu oyo batali basali analyse ke non komba yango tokende nango ti wapi franki likambo nini yango oyo ezwaka solution te likambo nini na mokili oso omona problème moko boye depuis ebanda solution ezalaka te même moi ndenge toya na moi boye solution na biso ezalaka butu ife kotalobi tozela après élection soki alternance politique esalami nde bakotala kote musique bon tozela après élection mais tosenga mpe bayaka tofanda na kini biso nyonso torevandike kasi biso nyonso na kati ya kini biso tokosala ndenge moko te tout le monde akozala journaliste voilà problème eza te voilà nous continuons mesdames et messieurs vous nous suivez à travers le monde nous pensons également à ceux qui nous soutiennent à travers le monde merci à vous mon vieux Gauthier mascotte les boss idéal je n'oublierai pas merci pour la première dame de Lausanne Motema Viego Belisha grand prêtre ma parent Andiri Djelo un enfant pas comme les autres merci aussi au meilleur couple de Zurich Joey Meke et Meje Amouri, même moral toujours. On a évoqué Bino Yaranga Tiko Tac, sans oublier aussi mon sponsor légal Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables, Bogart Tina Poche, Moté, ma maman Gianni Samba. Merci pour vos soutiens. Je n'oublierai pas aussi mon vieux Jojo Ngonda Imen, la taille avantageuse. Pourquoi pas mon frère Noël Okito Plaque des dons. Merci pour le soutien. Et puis Mbango Mbango na Monivi Nangai, on a Layton. Alexis Kass, c'est mon grand frère Alexis Kass Layton. Merci pour le conseil. En tout cas, ils ont très bien London Wana, c'est-à-dire qu'il y a respect à mon grand frère. Et puis Alexis Kass London, sans oublier aussi mon aîné Popol Mukelenge Popcorn. Clin d'œil spécial à toi, on est toujours ensemble. Wana teola nango siko na maison ya Louison Mbata. Boutique second hand par Louison Mbata. Tala te vagaya siko batie miso bosalaki na Popol Mukelenge jouango tozalaki na maso Rigo RMV Rigo yo yebi to fandaki penana ba jiresi malela tozolanda pena émission ya France Temai penana Popol Mukelenge donc esalaki toujours bien mais France Temai tozana biso na bato bafandisa na Afrique du Sud mais eza na sœur na biso moko grande sœur à Jaël Chaud Franck voilà qui émission bosalaki très bien champagne overdose te soki ba Congola bongo bazaka moi 5 na Afrique du Sud te aza mutema malamu trop tu peux essayer un de champagne overdose musicien asala rappel musique ya kitoko ayebi nanu koyemba azana ba million na ye mais simplicité nyonso ken piana boni ken olalaki ndenge nini ken eza ndenge nini ken luka mutu moko bo azana nini carte ya banki na transféré le mbongo akolia lelo mbongo na ye ya kolia mutu ya journée ezalaka na valeur ba $300 alobi même oye komi problème nini soutien makasi boye soutien ezalaka nango mais ya champagne overdose et débordaki ba décret en plus na ye c'est la papier yango ça
Papa nini susu piano na éviter. Maïle Sadik izona marambo. Na tongo na uto senge mbongo. Lelo Kaka lelo. Na tongo na uto senge mbongo na bimer la ka cha crédit ezate. Zela. Ouais, western. Ouais, papa western. Na tongo na tongo. Ka avato kuta na de na zimbongo. Oba komini. $200. Kombo nini? Champagne yala lukoki. Oza comprendre. Donc na tongo, na lelika na tongo kaka o, na tongo. Franchement, ezana batu mususu a. Oko bando bwaka peti na ngazela. Fedi moko mona oko sentir. Ah, ve na Jimmy Bela o. Voilà, tu évolué quand même. Ça bien. Alors, puis te parler, batu bazo mekempe koloba moi mingi par rapport au père musique à Congo. Ndengezo kende vraiment bien té. C'est vrai que la musique na bande bête raté. Mais sikoyo, est-ce que net na bangola wana? Tout le monde la communauté congolaise. Est-ce que bangolais peine si ba comprendre valeur la musique en Bourg biso et surtout que aussi bamarambo zo le calendrier ba CD sur zo bête zo bien banze bebele ba to na problème ko nga banze bonyoso eko mamikolo. France Temai et là mona yebisa yo bien à yo po na s'exprimera bien pour ba question ne kendaka très bien. Et là liboso ezake musique était kamara nango soute. Artiste et musicien nyoso asia timbela que non musicien tout ana chaîne YouTube na ye. Comment nango kaka pour yoka musique et artiste faut télécharger. Comme na akoti na iTunes na batizer partout. Ba yebi na bango ke CD et retourla nango na marché. C'est mieux que tu ba télécharger. Au moins série ba artiste ba te ka CD. Ba producteur bazala mais la ba artiste ba mbongo. Yango moni ba artiste akala ba kufaka pauvre. Ozuneti nzembo ya kinambe o ya Fally Ipupa France Temai. Aux degré à téléchargement nango wana kaka nde batu basala na ba nombre de vie. Je pense que nzembo wana moko apamba msusu Fally alieli yango mbongo koleka même mutasala album ya 20 chansons. Parce que Fally Ipupa 17 millions de téléchargements. Voilà. Fally Ipupa na kosa yote Frank asala ngai nzoto malili. Ba Sud Africain na kati ya boîte bazobina nzembo ya Fally net nzembo na bango Frank. Eloko lekelanga siko nzembo ngo bakati DJ kati bazoyebisa ya zongisa nzembo Fally bazongisa ngo 3 fois. On a ba Sud Africain. Ba Sud je me vois. Congolais. Ba Congolais te. Nzembo azomona nga. Nzembo azomona nga po video ngo na sika na chaka ngo kutu na Facebook nana boduga yebi ki na chaka ngo na Facebook nana boduga kuta yebi. Donc ozomona ke ba Sud Africain degré bazobi na ndeko na biso Fally hotel lobi te. Alors conseil sur on peut na artiste le ko la paix aux chroniqueurs au bateau ba yebi très bien. Bon conseil na pesa ba ndeko na biso ba artiste eza basala la fierté na masolo tali featuring. Lelo featuring e comme si Fally musika asala ki featuring na Olivia awa to seka Fally Ipupa asali featuring na fimo boye banité. Ako sabisa beta na 5 cents. Olivia zalaki déjà makambu. Olivia zalaki porte d'entrée ya Fally sur le plan international. Lelo ba artiste msupe ba surtout ke liango. Mouvement faire batu ba ya faire bazala ba biso to na système imana. Pas question featuring. Lelo pe to moni ndeko na biso Jésus de Niasa beta pe mama na featuring na ndeko na biso Victoria. Kenya. Victoria Kimani. Voilà. Seconde ko ana zaneti wera son ya mboka wana. Lelo siko faire soki azobeta na niveau ba Kenya batu asala ka ba plaire kakepo asala déjà featuring na star na bango munene. Donc featuring c'est très important ko sala. Non conseil ça que non mais c'est pas continuer ko sala ba featuring et ba tika pe ko compter na ba CD physique. Voilà ba tika compter na ba CD zakaka o sala chaîne na yo o les producteurs azo ateka ba CD pop lelo pe ata producteur ko noter ka CD te po te ka makana ngo pe soute. Comment ka vente en ligne. Comment ka vente en ligne. Soko ke pas de plus ko kuté na ba CD na liboke azo kabela ok pa richepe okuta pe ba CD na palais ok pa da musicien nyo surtout okuta za ba CD na ina ndako erite kuta ki chance retirada isomba maki za ba musicien belé awa est-ce que yo ko kende pa Robino Mundibo tu na Robino wapi ba CD na o emsu na be édition nyo okuta no CD Robino te po ici
eteka marasiko wapi mais tu regardes tout dans le web tout dans l'édition tu reçois tu reçois wapi kasi tozoyaka na internet et tozo télécharger tokotele mbongo directement olie bayiba ye na baédition ba CD non nabona na CD ya Robino Mundibu te na ke CD boye pochette yelongi ya Robino Mundibu na nazanda occasion wana te ya komona CD na ye. Alors tu remontes chez Ken Piana déjà nasi ngam tu ba question tu comme na suka Ken Piana. En tout cas merci beaucoup pour la opportunité pour biso ba battre la biso à travers le monde. Mais dernière question Ken Piana Afrique du Sud bateau ba journaliste ba kende kuna ta muso après yo il faut basa la ndenge nini so il faut passer dans conseil. Oui que Frank balobaka sala émission kana muta maele bana poto bana bandeko tu ya monde bozo mona ndenge émission ezokende o to sala émission neti ba petit gamete. Merci Ken. Donc neti ba théâtre ba kotela bisote France temai conseil na pesa bayaya ba pesa confiance mingi na bateau ba sola na bango na bachombo te. Frank mboka wana Afrique du Sud mutako bengi so kepe na confiance olali pe libanda ndeko na biso miyake amonaki ba mwinde étoile miyake wa musicien amona ba mine étoile na Jobura chance Blaise Kalati nde mutasovae Blaise Kalati nde mutu oyo achake mwapwa mais miyake na sia mutema yebike makambo Ken Piana alobeza solo amona makambo nasi miyake soki ba bengi c'est deuxième fois soir ozo pe visa boyo kende donc amona makambo na donc bato yo balingi bakende topekisa te Afrique du Sud ana mboka mutu nyoso mutu toko kende na yo mais zala na confiance ya mutu azo bengisa yo se renseigner te pa batu misatu est-ce que mutu wana ko yambanga bien parce que lelo bato pena ba yambaka batu bien tozuna ti car ya mbongo patient ilolo car ya mbongo wana ba patron vient na Jimmy Belau batu mususu to mona bazo maltraité vient na Jimmy Belau na ba page page bato commis pe mingi pour sur Jimmy Belau et qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vraiment azam muto azwa mbongo na ndenga mabe voilà problème exact France tema moni question wana nalinga kutu batu ba poser na te Frank na maloba ko comprendre le courant na mboka na biso ka boye courant auto kende donc voilà peut-être pas continuer na lobby France mai oboka ba patron ko te bele yokutu moyena loba ko te zate mokile yebi batu okopera na bango je pense que biso na batu to boka suka relation na biso ezalaka libanga ya pesi mbongo na niveau na ngai nandimite ke mutu neti nga na kosala coopération ya msu na vie Jimmy parce que bango basalaka bakopi ya ba million ngai nanu na koti na ba relation ya kosala bakopi ya ba million te yango bomona Ken Piana msu na Kinshasa watambola ne makolo po ngai na boyi na nga na kosa batu ndenge Juvenal autaki Angola lobi asombika na boyi na kosa na nga batu kende na yebo na aki na mbongo na sombi bavati na sombi lupangu te na ye na nga na mbongo lupangu te na yepe na mbongo osomba pe mituka te donc bolongola nga pe na polémique donc to suka kaka wana ubwaki mutu ya pesi yo même aliaka na Nadal ya wili musheni bakosela aliaka na toilette ngakutu na encourager na bivie soko aliaka na toilette bakisa su bakopo ya kolea toilette po okabela kabiso ka mbongo ebele mais batu ba ya comprendre lelo ezaki na masolo bakosela wili musheni donc c'est comme ça to ba PDG Cardozo Mwamba laissez les prêtres ba prêtre msusu misana na bango yebani Cardozo Mwamba wanke naza diamantifère o asala makambo ya danger bafia Jimmy pe bazana bakopi na bango ya danger basalaka donc vie privée na ye na tente ya kokota na vie privée na ye c'est ça c'est normal Frank. Voilà merci to comme pena na suka Ken Piana pito pale mais dit que la partie la plus importante c'est la rappel partie de dédicace to robo ça n'arrange jamais parce que tinga na minute ça dit que ma confidente maman Janine Kazola ma fille ma maman ma cousine ma sœur elle est tout pour moi ya maman Marie na ngai Janine Kazola moi c'est Pembe. Maman Bana, Oya Frank Stemai, ils seront toujours bien. Bien qu'il ne peut pas aller, tout comme vraiment Nasuka. Pour finir, on a peut-être dernier message, tout bateau à travers le monde. Question Moro, on a toutes nos opportunités. On roule au banc aussi qu'on a cette opportunité. Voilà, merci beaucoup Frank Stemai. Question posée, Zalika, la question, il y a Ndekonangai, il y a journaliste, na sepela ne makasi mais na comprendre na raté bizarre linae.
azabe moto soki na bina bete na makofi boye na ko buke na ko bete na ti bebo na boti nani wana ndeko na biso ka Mike Lokamba aza na konzo te afutelaka appartement te place to sala émission ndako ne kutu ya studio na afutelaka yango wana na ngambu mais mwana mai alingi lolendo trop lolendo esengaka oza lolendo te nalobi c'est important te ngana nazokende nayebi eloko na alinga na koma mwana mai oza na paleno ya $50 ofutelaka wana eyebani na bandala bokangami na Tracy Mapangu olati kazaka ya munene ono ken piana na ke bitambola tambola ngana zoya le 30 abeti pena seteti sangwe panzana Fred Sid Mobimba Mike azoya le 30 oh na fandi boy natali nanu isalo mutema pasi te sala nga mutema pasi te po ya tushenga so na fandi na étudier na bi na santé pena Mike Lokamba na ngwana est-ce que azwi visa na pena na ba malilo ambassadeur pena pese visa. Est-ce que Mike azoloba ya solo eza makambo ya solo te natali na ba santé ya ana za nango na ndimite ambassadeur bon bazata la santé muto te ngazo evisa yo malilo eza kuna soko za na panze kubate okoda dans santé na yadi akotala na face na ene ezali da visa za pratique même possible bon elle limite à niveau et to wele loko ya za mutu na ngana ngaki makasi mais azande gafere na maloba da yepo na ye azo ya corriger ngai ozo corriger mutu passeport sana na ambassade babeti na visa te otali na santé na ote po bamboka malili frank ezara mystique yo ndengo za boyo soko ye ozo visa ya Afrique d'ici na minicho mundela alobelo kota peso mbala moko po za santé normal mais Mike Lokamba ya na ngai talaka ye moko mipesa kombo Terminator mutu moko asila Valer kala atunaka su film eta koma mpaka sila yesko kombo mipesa kutu yango wana donc eza nango na ndenga mabete Toshiro Kabeya donc yesu ka pa ya corriger na Afrique ya corriger ngai muto oyo zo ya corriger mutango ndaza ba relation belé ba trezege muzala demidie batu na ye trezege muzala demidie azana patron ozui Yusuf Pourada ba patron ozui patient ilolo o yazo bwaka kar ya mbongo patient ilolo fondation patient ilolo nanu pire mutunanga patient ilolo pire mutunanga na pesa embote tokanga ba photo mais yena na mona patient ilolo te azoka ne lisolo sango tozaki na ndeko na biso leader basala ka city moko Aldo, vraiment merci vraiment Aldo. Ça la pas grâce Mbisi. Ça la pas grâce Mbisi. Azar garçon moko gentil. Yena sepeli na parce que atali alobite ya to ba congolais. Conflit na ona Mike Lokamba za bino mibale. Ezate po to sala ka site moko ndenga na kota ba problème. Donc ya associé nga bien to tambola ki na epe moi muke en tout cas. Et ça la nga bien mais na pesi merci à trop Frank. Oza libanga o pena ya kilo. Adel Jogo Bagou danger wana baza bato pena basutena nga pena na ndenga ba blague te Adel Jogo Bagou danger wana na pesi merci à toi na artiste et musicien Champagne overdose nazoleka na minute on a signé contrat chaque dimanche na Karibu donc naza pena chargé ya marketing ya Champagne overdose donc tu as besoin bana balela ka su banzala te tu as besoin bana ba vivre à l'aise bazo vivre à l'aise donc vajo yo importance nango ezali kaka na uti pe ko bakisa mutu moko na kati ya ba relation to lukaka c'est plus que ça merci vraiment Frank Stemai voilà merci alors petit peu de parler yo pe profiter na moto ken piana ndenge ça sur le visa bon abi gozo kende kalate alors est-ce que bon habiller ses amis pour na minute na ko peso mutu ma ko pe habiller mbala moko pas de quoi vieux do baksara do baksara yo avi na ngazo lo pesa to boya ta ya cadeau. Alors, on peut se bamboter. Ouais, on peut remercier Bato, Bazagina Bisso, durant l'année Mobimba, soutenir Bisso, à Londres, wana, na monde Basser, na Angel Moussoaili, na monde Bavé, na Zidane Fikula, Yépe, on est des cœurs avec toi, pourquoi Rafat, Makizembe, na tellement na Batebele, Badomi, Kintiala, Willy Chungu, na Paris, Siko, il y a une grande famille, c'est Sengelo, moi, ben a dérangé Ken, ben a baigné famille, toute la famille qui a Mongana, Robana, grand prêtre Vertis qui a Mongana, Veve qui a Malili qui a Solange, Ani, Bangonio Soana, na Pessi Bamba Mote, Nanataka, Rata Paris.
kaleba kolota bana kitambo tout boye bagé states wana kena na tina na ngote ya ba pesi yango ngai mais Frank en tout cas na ngai na bosana petit pito pas le faka va normalement depuis kala ngande na yebisa ke na habiter zelana nous parce que oko kende bongote et zalanet to kabwani na petit nanga mabe et ça la bien te normalement il fallait qu'il y a bachele nini na va kutu dimanche je pense que semaine prochaine il y a ozala déjà na bisote mais bana Kinshasa tout bolanda petit pito parler espace na yona ya 30 minutes donc il y a ça correspondant na biso à partir des États-Unis d'Amérique donc mututu azana kacha state ce qui petit pito parler la émission bosale émission biso awa to bendi chaque dimanche à par YouTube donc azana espace na ya TV o eza réservé awa to continuer kaka ndenge to travailler na kin même na musika ya zasko correspondant na biso direct donc il y a kei kuna akomona na mosa na viene mosaka ba pesa na bambote po visa wana tellement na saboter na chebi yepe na ifa kende po tala kaka et ça la bien donc il Fabregas pe sambela kaka nzambe un jour yo po za visa États-Unis net hier mais Fabregas soka yepe chinga na betele kope ça wana Fabregas adami artiste amné na mboka na biso. Alors voilà, merci beaucoup. Je salue également grand prêtre Luki Obat depuis Kenya. Très bientôt, tu reçois album Tel Père, Tel Fils, produit par la maison Obat Production. Il y a Luki Obat na Kenya. On a très bientôt Frank Stema et Robert Amatour. Et puis, Ken bientôt, c'est la Marambezo Rokoma. CD, clip, Marambotuna, affiche. Et puis, on a biso artiste, on a Ahmed Jan, Yembi Diane Kamwanga. Donc, produit par maison. Obat Production, merci également à travers le monde. Je vous aime beaucoup. Et là, je pense bien sûr à grand frère Nanga, j'insiste, Alexis Cass Layton, dans London. Merci beaucoup pour notre soutien. Ça a toujours plaisir. Merci, Ko Yoyebi Idéologie Mère. Grand prêtre, toujours, pour mon forme. Gobe Lisha, Yoyebi, on est toujours ensemble, et puis tout va dans à travers le monde, vous êtes belé. Continuez de vous abonner comme ça sur Africa Info, parce que vous ne serez pas. Je décide, merci à l'équipe technique, chapeautée par Maël Sadiki, Sadiki, directeur Oazan à 22 ans dans les Alatés. Moi, mon mineur. Donc, merci beaucoup, Nabilo. Merci également à Gloria Olangi, américaine perdue au Congo. Je penserai aussi au président Reagan. Merci beaucoup. Donc, aux mon pépé na yo ke na wonyos ou Africa Info et ke na nyos dans années tu mutawa kombola ndaku da biloko to ekei moi singa loketo za grâce à Africa Info vitesse et ça Moussa doit linga. Merci beaucoup. Donc Maël Sadiki, Gloria Olangi et puis président Reagan et puis Donald Scofield, ils ont encadré par Maël Sadiki entre tout le monde. Na pesa Gloria Olangi pembote famille à Gloria Olangi ngana Gloria Olangi siko avantage na biso bandeko na biso tout bazalaka na Londres. Malgré petite sœur ayeba resolaté mais ayeba ngana to fandaka na ba Londres donc il faut solo la bien mbote pe pa Karine Mokonzi la baronne le logo na conseiller bino botika ba théâtre boza ba camarade bino mibale botika ko distraire bato ozi fifisi wa koma no ga sima Gloria ozi kuna en tout cas ma belle de sima ya de tu bona mobile sima ya Karine boza ba comédien. Merci. Donc boza ba comédien, merci à l'espace qui nous a réussi ici. Je pense à mon frère Mobile, il y a Pembe Roberto Batman, on n'a pas Miro, c'est-à-dire que non loin bloc commercial. Na Prince Kassavou Bosoko Betty Tourdo outi poto outi Afrique du Sud ya kakana bagage à main mbongo ndetcha na poche pour soyer à Rosabilo tout et que ça la biso bien chez Roberto Batman mtala ça bien. Merci à vous et puis abonnez-vous massivement car chez Africa Info il y a toujours du bon. Merci et à la prochaine. Au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CKF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende.